Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Grâce Temo, sala effort ma petite. Oyebi ndenge ezalaka kaka. La kisa John Yowana na ba parents na onano na privé baye pour na respect ayaka komona yo. Il faut pas aloba directement que tala John ngai yeyo. Alors mais follement amoureuse. Asa amoureuse. Très bien. Ya mutu moko boye. Peut-être cause alanga. Ozomona po baloba kango coup de faute. Siko ba grâce Temo baza bato papa we baloba banafania. Papa we baloba banafania erreur moya ya grave. Donc asala erreur moko grave. Aye libala memi kuluna ya ba master na ye na libala. Atanga na ulia ka bango. C'est normal. Ça yo kondana mobali te kondana ndi ba massa. Ye non na kondana ka grâce. Ye mo grâce. Parce que mema ba master na ye na nzela libala na ye. Très bien. Et puis biso toza ba mibali to monaka monaka. Netinga na lingaka grâce Temo na ba charme na ye. Sikosuki na moni mumi mususu ye bazana ye azana kifunda. Ye azana kifunda te. Na kena mumi wana siko. Kaka petite oyo ya koperaka na ye. So tant comment fivete ndenge mabe. Boela ni na fivete. Tena linga kete. Abuka pamba boyolinga muduté. Kipenga te ngala kana ene na ye parce que na chali baya na bino ngina kata yo. Abuda. Na biyo ko budenga te na nini. Soko lingi alara na kopesa yo. Aboya lar, aboya litoi, aboya tout. Na ba garder personnalité là et peut-être. Azana banduta. Je me suis bima. Ngasi na bima. Il faut total à bébé. Ex nanga grâce mbizi. Bomona bébé na écran. Bota boye na écran. Hein, basi pas kika kapote Adamu na Eva. Très bien. Mais bébé azo bima tozo mona bébé. Et puis natang ba kata bébé basinga wana. Natang bazaki na wale. C'est la même formule à grâce mbizi car il me compte ça on peut bon dire. Donc soka sali yango te to kondi baté. Awa na internet makambo solo eza 20, il y a le côté est à 80. Si il faut y prouver au contraire, à la Kisabiso 80 à solo 20 à l'eau. Tiens, il y a bateau soutenir Yvette Kalombo dans la live na. Yvette Kalombo, bon, ngana ma solo ici là, c'était. Muto ya koboya muto ko la grâce Temo lo bake oyebi ko linga banzele te. Azana ba donner nyonso malgré fwenge zate mais ibulu manzengele yango na ka place mageni ezate fwengi et côté on est libaya mais ça problème était fifet mayamba wana en tout cas na minute yo même ici au pesinga elle va corporel libo fifet nim toza un peu nene ke bango nyos et le bien le côté bon ce ka lumbaka yo ko monango oyebate est-ce que sokola ka bien. Et ça problème ici koyo ya goût na choix ya moto ngaza choix na ngate nga net na bima na manike ezaki na cadre ke na matcha CV oui c'est mais bien Carmel Odia oui FBT SARL Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolo. Vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Bandeko, ya Congo Liziba TV, SMOZN, encore une fois, vous êtes belé partout dans le monde, il y a l'émission, Vérité. Moi, on a bien dit que l'émission,
bon diminga mutema moko parce que na yeba on va commenter puis appel na bino et ça langa vraiment bien. Merci na ba tout ba soutenir biso des points ou de loin na moni papa Paul Fikipo FBT Misalande, pourquoi pas maman Nathalie Fikipo au WAP va soutenir biso des pros de loin. Pourquoi pas na un grand merci na Oscar Marie, tous les patrons kilotes déjà on a déjà annoncé na soirée déjà bien déjà réservé. C'est un grand merci na Bolingi Pangi Djogo déjà ba bon vacances na merci na Willy Mouchen le code mondial. Merci na Moko Naomi Mackenzie depuis France. Ni na bisaki bino éviter na lelo Zoro Mabiala na yeni to sur la vérité avant la PC balobashi d'abord un grand merci na dans ma caméra Jonathan Dario cameraman star vieux Zoro. Bonjour et bienvenue. Bonjour Diego, bonjour Banaya Congo Liziba. Donc nayebi ke vous avez déjà ko là pour père yemoko yeyo aye vraiment d'abord il y a les fantonaye. Donc ngai en personne na master nanga Diego malgré à chaque mois tembe que il y a les kinga na beauté mais fara boye a mon na beauté na dégager pour na l'équipe Martin Fayoul na beauté na l'équipe Chaka Congo mais c'est quoi kotanga doute bilon bato ba juger bon biso na plateau. Voilà on annonce kinga na téléphone qui est bientôt la rentrée. D'abord non comment ba ces journées s'est passé na kin. Ah ouais, ce jour qui toko makas c'est tombé pe na période à bien moi malili ba côté mususu ata climatisé na quoi arriver quand même ya ko ba petite sans ventilateur mais nga no banga na bive ba ko za ba ranking peut-être oya boye ba tabasser yo nezala ke via équipe pour bokechu ba kana rayo peut tam so ba kana rayo non bokechu a mankaka pays. OK au bon pays pays ezayo ezanga ezaye kuna pays mutu moko ako déstabiliser mboka te nga na déstabiliser ka mutu te mais na lobaka makambo oyo ezali ke na ordre neti boye na telemeli likambo embouteillage na zo ko attaquer yango donc mutu ako telemela nga zate po nazo ke na droit chemin naza na raison siko mutu ako tabasenga po na salini papika kola tabasanga wenge wana etang batabasanga omoni résultat tang bazwa résultat ba ko telemela bango ba lui que ça makambo internet et ko suka na internet tout chana se ngana otambula ngamu kuna ligipe bagarde corté ba pesinga ba soda na lobi te tika so ina kufa na kufa devant scène ba bomiye po anine o pona makambo internet etika loko la vie beaucoup na planer na kata boulot nanga. Voilà mesdames et messieurs fidèles internautes abonnés fidèles à émission na biso ba vérité à tout le bateau au c'est que les gens disent tout bas vieux Zoro to taper les solos to font directement parenthèse grâce tembo o wapi azape ser na yope o ebipe na monde internet après ma réunion sur les kanaki awa il y a divorce na mobali nae mais tout le monde na page na annoncé qui a commis follement amoureuse azu mobali déjà mais a préféré ko gardango d'abord elo nyoko lo bana phrase ne na page nae. Alors d'abord grâce tembo aza petite sœur nangate a mwana nanga. Très bien. Nandenge ya bien. Mais nandenge boulot petite sœur. Ah, nandenge boulot petite sœur pe nzele merengue. Très bien. Osomona. Alors grâce temo soki azaki ki na libala et que libala est simbité, eza droit na yi. Très bien. Eza droit na ya boya. Mais pekisité que azwa mobali mususu. Il faut azwa mobali pour Aza veuveté, donc il faut changer. Côté au ce qui est simbité, il faut avoir mon sous. Même na ba pasteur, ba boya na kapena basi, au moins na ba zumi bali mon sous. Moi c'est mon sous, mon bali mon sous. Alors ce qui est simbina joanate, il faut changer. Mais pour être prudent, il faut pas aller directement que tala jonangai yeyo. Alors mais follement amoureuse. Asa amoureuse. Très bien. Ya mutu moko boy. Peut-être cause alanga. Ozomona pour balubakango coup de faute. On ne sait jamais, Diego, on ne sait jamais. Na yebso déjà ba paramètres on ndenge na monde laka. Nani grâce temo. Très bien. Ce que zanga pour na yakiti na c'est là na épée. Grâce temo. Yaya. Mutu ya boya mutu ko la grâce temo lobake oyebi ko linga banzele te. Azana ba donner nyonso malgré fwenge zate mais libulu manzengele yango na ka place mageni ezate fwenge et côté on est libaya mais ça problème était
toyebi ndenge tolingaka basi ya mindele bazaka ndenge wana mais aza na ba charme très bien Grace Temo aza na ba charme soki na lobiki na loba Grace Temo na Grace Mbizi soki na mibotelaki na Grace Mbizi te nga na préféré na bota na Grace Temo pour nanga donc abombi na mutu na ye boko kamwa pete soki boyoki ke eza tango mususu ngai ou alobi ke eza c'est possible pe na yebite ou ekoko za la patron na bino ya Congo Liziba ke le Ketchu panda peut-être ekoko za la ye on ne sait jamais to yebite pour bakosela ke makambo za PD nga père na ndimaka na double sim mais yebo kosela ke makambo peut-être ekoko za la payer très bien. Mais d'abord, tous on a moi Simon Mouké, c'est internet. Puis pas plus de 4 mois, relation à bon qui interrompu pour na maram o il est internet ça maram edikiri ndike bima kiwana. En tant que père pe internet, maram on est le cas qui ana yo lo nyoko lo bana. Ya nini? Kende bakabwana ki mobile na ye mais c'est pas nzu anobi mana ba ninga ne ya kiri ndika maram bima ke belé. Oh Diego, mais c'est normal. Yo sokoza na entourage. Ya bateau mitu et ça la kate yo moko babali yo tala omoninga zo ba internet ngana ba na vitesse internet mais bana nanga ba na internet te très bien soko ke na internet beta kaka mariage ya mwana ko beta bana te o bana baze belé babala na internet o yanga très bien beta kaka mariage ya mwana ya Zoro Mabiala ko mona ba mariage ya bana nanga belé nanga moko na kati nazo pe mbongo ya libala nazo pe bakazaka ozo mona très bien mais bana wana tangu na yebisaka bango omoninge bolongwe na ndako epananga tangu boke donc boke penza libala mais siko ba Grace Temo baza bato papa wemba loba bana fania et puis papa wemba loba nini oyebite hein papa wemba loba bana fania erreur moya ya grave donc asala erreur moko ya grave aye libala memi kuluna ya ba master na ye na libala atanga na uliaka daga bango. Mais c'est normal. Tu sais, quand on a un mobile, quand on a des massa. Yé, non, na condamné à Grace. Yé, mon grâce. Parce qu'à même ba massa na yena nzela libala na yé. Très bien. Et puis biso toza ba mibali, to mona ka monaka. Netinga na linga ka Grace Temo na ba charme na yé. Sikosuki na moni mumi mususu yé bazana yé, azana kifunda. Yé azana kifunda te. Na kena mumi wana siko. Kaka petite oyo ya koperaka na yé. Très bien. Et c'est normal. Oui. Et c'est normal, on dit internet. Mobile yaye comme ça, bah des fois moi c'est internet. Côté on condamne pas mobile. Non, on condamné mobalité azula qui est internet. Mbisi balamba ke na mai, bazwa ke na mai, balambela ke na ne. Na mai pekaka. Très bien. Yo so sokoli mbisi to kwa kolia yete. Donc azula qui est internet makambo pe ko za na internet. Denge moko na Bakarini Mokonzi jo na ye wana azula ki na internet makambo nyonso ba osala fo ya kaka na internet kolamba na bango kolala na bango makambo na bango baolisa na mbanga na internet. Très bien. Yo so mona cheval sans tache na internet Mambo de sikaza so mona ye namtia alors haza mo internet te omona wate même bana nanga okomona ba on internet te na yaka kaka na bana nangai soki ba conjuguer verbe ya bien o bato ba susu bazo ko conjuguer te ba fille mususu bazo ko conjuguer te soki mwana Zoro Mabiala conjuguer verbe marié na yaka na bango internet bato babi trop na bité so solo babi obimana ba journaliste belé et belé neti awa nazo biba na bango peka banda na yaki nga kosaka te mais c'est banane pas la vérité bango nyonso à l'exception ya motuté o ya lingi na beti yo ne kirindi ko banane bango nyonso à part oyo ndoki wana nazo qualifier na ba qualification nyonso Fifeti Mayamba wana en tout cas na minute oyo même ici au Pessinga elle va corporel libo Fifeti nim toza un peu nene ke bango nyonso et le bien le côté bon soki alumbaka yo komona ngo oyeba te est-ce que asokolaka bien et ça problème sikoyo ya goût na choix ya moto nga za choix na ngate nga neti na bima na manike ezaki na cadre ke na matcha CV oui c'est mais bien Carmel Odia oui mais si vous avez douté pour l'année, bazar ma douceur amicale, toi, amine. Qui me donne mes coïbs, c'est bisous. Oui. Tout
Tuna même Papi Mboma homonyme nanga pour biso ba plein za ba modèle à Papi Mboma. Tuna oyebisa yo. Wana za siko biso to rodaka bango. Très bien. Ta vierge te dévirgeaka. Voilà, tout ça on a sujet na biso par rapport à annonce il y a grâce Temo. Est-ce que moi on à se précipiter pour parce que mais c'est pas je peux tout monde a photo sur internet à Bali. Et est-ce qu'il y a ça revanche té? Non, ils ont revanche té. Diego, aza veuve té. Ba veuve kutu ba balaka ba autorisaka bango. Commenter ba lobby, il fallait pas se précipiter bongo constater dans la fondation na yo. Non. Non, aza mutu to na période de saison sèche. Chiko Mali lui a la yemoko. Il faut pas chauffer. C'est normal. Donc, on peut ça y vraiment raison à 150%. Il faut agir. C'est normal. En tant que papa, en tant que grand frère, message nous coupé ça. Conseil. Grâce à Temo, ça là est fort ma petite. Oyebi ndenge za la kaka. La kisa jo na yowana na ba parents na onano na privé baye pour na respect aya ka komona yo et puis de deux aya kokanga lupango ya suka il faut abala yo ozana droit ya libala ozana droit ya libala bato bakufela mibali ba Winnie Mandela babala kape akomaki mwasi ya Samora Machel président ya Mozambique ozana droit ozomona soki pe omoni Keo bajo mususu bazate yakanga na kozwa yo soki kantie mi bureau na ko soutenir yo. Très bien. Na opeso pe lupango ko fanda ngai na botaka ndenge nazabo 63 ans mais na botaka grâce Temo nga naza soki ba munyo so baboyi yaka na kozwa yo lokola nyonyo. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous êtes nombreux à suivre cette émission. La vérité, Wana Mundi, Whitney, Miss La Diva, Nakat Angleterre, Wana nous a branché. Pourquoi pas code Mboka, code 1 plus 243. Ya Willy Mouchen, code mondial. Oscar Marito, les patrons qui l'ont total l'émission. Oh, la vérité, tout le monde a été belé. Mais comment on a écrit des Bazaki, Panzani, mais moi, on a bango, à comme le Bela Makamou, ya Karim Mokonzi bien, Caramel Odia. Tout le monde a écrit une émission, Moko, à féliciter Karine, à démiser ma Karine, à l'objet logement à bien pour la Karine Mokonzi. On dirait que tu as changé à Maloba. Bon. Nalobi na yo mutu azane kaka mutu kaka. Eza lokola caméléon a changé la couleur. Maintenant micro pour clair. Ah, eza lokola caméléon a changé la couleur. Ce qu'on changé, on changé. Na ko ce exemple moko e ko choqué yo mais eza bongo. Très bien. Oyebi Francis Kalombo. Francis Kalombo banda wapi. Oyebi histoire te hein. Ah bon. Na koyede yo Diego. Très bien. Oza bébé na internet oye fonguluma otambola okimambango. Francis Kalombo abanda na MPR, aye na PPRD, après alongwe aye na Moïse Katumbi. Kalate sikoyo azoya na Union Sacrée. C'est normal. On va changer na yoka soki olingi. Mais il y a des bébés na bandinga yango la sabon le contraire. Non, non, non. Parce qu'il y a qui indique bon tout basé contre Karim Mokonzi. Na ce exemple moi je pose la réponse bien. Oyebi master nanga nyamankor. Dieu namankor. Aza porte-parole. Aza qui est pas ya héritier. Aza ko finga weranson. Si quoi longwe pas ya héritier, a comme pas ya weranson. Imagine-toi. Alors ils a masolo. Ozomona. Bazonga na kakaka. Donc nga soki mère Malou akufaka te mbele na zongela mère Malou. Pour à l'époque tozalaki. Donc ils ont dit kamboute, ceux qui m'ont bakufité bazonga na kaka. Yo di ko na zonga na mumite. Nga bandumba musudo kutana na bangwa soka sala kinga bien na zonga kana bibo. De l'autre diviser moi prix na opeso 4000, tiboso 5000 mais au sala kinga bien. Très bien. Na zongi. Bazonga kaka kaka takinga mutazonga kasimate. Très bien. Ah. Mais nga na zonga ka ceux qui masolo eza bien na zongi. Mais oyebi bien eloni au reproche na Carmel Odia. Ne reproche à de l'autre côté parce que Aza petit d'abord Ngaza fanatique na ye. Ah bon? Ngane fiska na beti de kaka maboko a recéder. Donc fan na ye numéro 0. Mais badmi maman na ba défaut azara chocho songi de ba traiter internet. Bon ngana zana. Naza idole na ye. Ngana songi au sakanate. On ne vous abou. Pourquoi vous amona mbali? So la mona mwasi ningina chabino confusion na le kechu. Ukabwa ngana récupérer. Oh, nga kopna nga bundisaka bato
nga copie na nga na toute saka batu mitu page kombo nango page polémique les news de star congolaises. Très bien. Nga na ya pona polémique o tcheli baya to tcheli mais ba simba te ba polémique ngo o ela bon maintenant ce que ebi moko loba nga na faire voyager batu ebele na faire kobalisa batu ebele même ba grâce temo oyo babali grâce à internet mutu aningisa internet okola nga azate misusu baza na balubumbashi kuna misusu baza kaka awa ba vie ebonga ba mususu oyo bakoma na Paris nani kombo na ye bazaki pe kaka na Bakarine Mokonzi na ekiri na bango na bosani kombo baza ebele même ba Juvenal Kibala wana o ba bimba moto na yo OK. Donc ba ya na moto ya les news de star congolaises grâce à internet ba Rafini Ntumba oyo mona kawana c'est les news de star congolaises. C'est que non ezaki nini ezara otala sika bat baza bien au kaboli bango po ezo succès. Voilà donc nga problème na ngezalaka soki bokangani ya trop na yebi ke bokozala bomoko alors faut na séparer bino na kokotsa zizani même l'art na tchaka na tchela ranger comme ça bobebani c'est pour moi pilipili na kirinde ka papa panza wana ezangate mais nazo ko appuyer nazo aider bango na ba information mususu pour vraiment bazala mutu na kwena ye ko bazana mbuma moko ya mabeza wana fifete wana donc fona panza bango mais na moni depuis mission tant comme fifete ndenge mabe boela ni na fifete tena linga kete abuka pamba boyo linga muduté oyebi satan nana ligaka satan mutazate hein chaque jour chaque prière chaque dimanche balbaka tokoniata satana neti donc na niataka ye et puis na bulake na ninga ça pas qui parano te pour na moni sika répondre te to ako kipenga te ngala na ene na ye parce que na chali baya na bino ngina kata yo abuda na biyo ko budenga te na nini soko lingi alar na kopesa yo aboya lar aboya litoi aboya tout na ba garder personnalité na peut-être azana banduta jour susa bima ngasi na bima na ba vidéo ebele na Grèce ta on a tourné qui film ya spécial Grèce ngalongola bilamba bato batala ka film ya spécial Grèce oya ba congolais ba souffraka na Grèce ngalongola bilamba ba mona ke mipende penza savana na mais yaza muto munene nduta na epe problème te mais yango akimaki nga so abimina momi o soki na moni ba faux pas nduta to mbika ngana ko dénoncer yo problème ça na ko dénoncer yo soki pe o l'élite na koloba non aza mvoaba na signalé. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous êtes belé. Il y a l'émission La Vérité, dans une chaîne Abisso Congo Liziba TV. Tout le bébé est parce qu'il y a un peu internet. Après plusieurs mois, tout le monde même sujet sur Zemi à Karine Mokonzi. Mais en fait, avant-hier ou hier, vidéo m'a balancé. Alors c'est pénazé minaye. On est un pénazé solo. Tant mon vidéo on est salué on est. Dès qu'on a répondre kaka na seconde na ko kende kutu ba minute belete ngaza kana mikili na yebi mundele ninga saka ba biloko na ye na kota na petite moko bona chambre na mona pinza ke non o pinza sava ba revolver et fanda to kota boye longola to banda masolo bébé buchu dimi kaka lokola ba grâce temo mais wana la bilamba mais wana eza bilamba ta mais bilamba ezali o balata ka masque ba benga kango. Donc on a ta masque, donc on s'est déguisé, donc on commis le col en dengue yazolo bawana. Mais nazo souhaité et à la bonne tenga problème nanga kaka zemi le kaka 9 mois mais le kaka 10 mois té et kota kana 10e mois pour les 2 semaines. Nga et pas ya madame nanga cheval santage toi na mwana moko abotama na plus 2 semaines. Ah bon? Abima penzo mona awa net ba ride et souke liama et puis na mabele pour mère azakolia mabele oyo mabele ya mabele boito mabele moko ba teka wana oui je sais abima na ngona mutu kwa zwaka 2 semaines moi bébé penza kubi mais azaki na minute alors ya yeso ka kobima na minu tiens oya Karine Mokonzi que là ils en ont tantôt plutôt ata la aussi vidéo wana ata la aussi ba échographie nyonso. Il faut total à bébé ex nanga grâce mbizi bomona bébé na écran bota boye na écran hein basi pas kika côté Adam na Eva mais bébé azo bima tozo mona bébé et puis na tang ba kika ta bébé basinga wana
Nathan Wazaki na Wale. C'est la même formule à grâce Mbizi Karim Konda Sala, on peut bon dire. Donc, ce qu'a sali en tête, on dit batté. Ah. Tout le monde a un cadavre, vraiment, quoi, tamboula na voiture, pas y quoi, awa, ya mouta kufa, tam se quoi, vous allez kaka bongo. Oyebi Gloria Hollande. Très bien. Abotagat, awa na mboko. Azaki na zemit. Bomona zemi, bomona pa abote la te. Très bien. Alors, ce qu'il faut y ba makamwana. Awa na internet, makambwa solo, eza 20. Ya le coûté eza 80. Ce qu'il faut y prouver biso au contraire. Ala kisabiso 80 ya solo 20 ya loko. Tiens, yoza bateau bazo soutenir Yvette Kalombo na ba live na e. Yvette Kalombo bon ngana ye masolo ici là na beta caché na ngana leka. Tala bon. Yo la CV hein. Na relaxo par Marès sikoyo ya ba chronique forte. La ki ça va être la vérité. Et loko na batela ka bango pona ko tulisa bango. Tala Diego ngana d'abord zana. Tala. Beauté opena na zana ngopena nani akoboya tala na aboya ngana nini likonda ezali baringa ezali siko na redraguer petite na lobana yeke non na lingi na botiso aboya ngana bo mbali so na mbongo ba mana ba signals non netinga charme kat et puis papa wemba zaki longi kitoko te mais azalaki na charme présence très bien un vilain type mais aza charme soka te lamba et simba très bien mais nga siko nzamba pesa nga grâce naza na beauté poka batyenga micro nga na tele mauta la pe taille ozomona donc chaque kongo akota doute na fanse sika moko abi wana na beauté menga le kona munene azo wela munene nanga ngazo bila beauté na beauté beauté za na lobakango bato susu bayaka bapesinga na sente bango bazwi mwana jisi kaka po azwa mwana très bien abota na obaka alors to yona Yvette simba te pona CPA na yote to yondo CPA na Yvette na saela ye ba papier to ke na ino nga na yakitia wakaka pona ye pona zwa ye wa nini nyo oyebi soso soso soka bandoli ya maki na ye ala soso mabe fo boli ya ye po aza perte ozomo très bien tout ça liba masolo ba chela na compte alembongo ya masolo tango batala prélévation bancaire babengaka 00 donc yo checker là ba checker là pour l'ambassade à vérifier dossier si konga funa cha les sous là pour nani yega mutaza nzele to bebana ta una boye ko chala abwa kisinga na chele libaya ya mara ma nzele ba ebele baby ba jo ebele ba kufa na bagere ba oyo ba uta na este bayawa ba mumi wana baya makolo baza ebela mais apparemment yo se focalisera mingi na internet ozora mampemba na bango comment non parce que ce que lingo fula ma bien il faut internet oui puis mami il est là aza journaliste à salaka ne atensi alors ce que yo bana nga vitesse ya mami il est là na ba journaliste sur internet et kukanite mami il est là tam sobota la kaka awa kaka mata dikuta pamba wa antenne ce que comme raté batala ka été ce que internet est un monde ti na ba Sri Lanka kuna donc ti kuna na bakasumbalesa muto kaka za na chombo na ya otala internet tala nga soki na koma na la reza grâce à internet na koma na succès na ko kene pe na kuti mutu o nandi jona yo e jona yo akukani na yo te ale boka bwana nga na zinzele na yo na jouer en charge grâce à internet très bien et ça possible parce que vitesse internet l'inconvénient na ngopezani bana ko tap mondo inconvénient na ngwezate et ça kaka ke mutalingi nongate retour est là odi na zwaka retour moko na lobaka ngona bombaka pete retour ya menace na zwaka na anniversaire ya Gloria Hollande eza histoire ngana chaka ngona cadre ya CV et matcha CV na ngai très bien po ba chaka pe wenge poana mikili babi bo simbi ve wana bo mekawa te ati ba ekolo ba no to chana se tokutana kina wera na Lausanne bo mona ba video na master oyo Sankara to chana se to commence ko ba pire okomona nga pe lobi ba bengisa nga na répétition mais na zwa kitante on a gina des petites moko ya bana ya likampa kuna na woni ya tabiloko na bagino na ya bango nano après na roya chef blanc ala na be mission na yo alo ba noni na PV o monde to zabo so to komi ba les 10 ba les 12 YouTube a ko libérer ma solo e ko ya
na ba chaîne moko pe ya Ngwanzu na bombama tana kozwa masolo na bimere yango wana mwasi eza biloko mibale hein boye bakango lelo basi biloko mibale soko sali yango ngaza na ye 43 ans nali akabor moko na mona ke mkwana yo na ekaraboy 43 ans ali akabor moko yepe afi bakanzete moko chikolo bananga pena soki na laki bena fojo mbela zaka nanga alors secret zaka moko ya basi ezaka ka un oche ya l'aise de fola la kana parler ozomona poso ko la na parler te jour ya kozala na kema na yo yo zate abandi komicha misapi regret yango wana très bien sikonga na la kana parler di dimanche à lundi yango muna zaka na ngai voilà tout le monde yi retour na Kinshasa arrivé dans l'église il y a de la foi n'habité c'était ezaki surprise to ezaki déjà planifié déjà non ezaki planifié te ngana za créateur ngana créateur donc na innova kama kambo si l'église ndako nzambe faut créer ndako nzambe zate na bosani verset biblique ango balobi Dieu n'habite pas dans les maisons bâties par les hommes. Master nanga cameraman comment est Jonathan Dario. Jonathan peut-être akoyeba soka fongoli chombo na ya lukip ndenge na lobi wana. C'est Jésus qui le dit. Nzamba fanda kananda ko batongi na bo. Wana eza église eza lokola place ya musique. Bato bazokutana parce que ba bêtiseur pe bazawana. Parce que ngolo bakenanda ko église ya pétage et eza des temples. Pétage ya sala ba numéro ne wapi na église na moko. Ngake sala numéro wapi na église kuna. Oyo aza mosantu ya komata likolo wa aza kadia aokene na moto beka na lobi nanga kaka na bayambaki bien abinga bien na suka pe de la fois benginga to fandi to développer zupe moi enveloppe na zupe moi enveloppe voilà mais eza kuzu comment ça la nga dimanche na koleka na chaîne ya Mama Denise dimanche on a 14h bokolandanga la chaîne à Mama Denise c'est que Mama Denise a kotalanga très bien ce qu'on a reçu carburant siko mais ça combo mais conseil ni okopé ça ba journaliste la jeune bayan internet est-ce balanda le corona bino kaka ou soit ba c'est démarqué peu alors ba journaliste bozo na internet ce qui boye na logique yango bozo mona ba chaîne na bino eza na ba abonné eza na ba nidité parce que internet bato batala que internet eza bato ba ki mara kotala ba TV5 ba France 2 ba RFI donc ba ki makango pona ba benga kango na allemand ba langue vaillée na français na bosani donc basanuyaka très bien basanuyé OK siko vitesse ya internet siko na internet okuta tout neti nga soko ye na stati nanga bato babotaka te bayaka wana aza komisala thérapie ye moko ozomona otali makambo oyo monaka te oyo eza interdit makambo tozoloba awa ngana yo soki kaka boke nango na RTNC pa ya mami ilela bakati très bien siko na internet elekaka Diego nazo conseiller bino ba jeune besoin na internet bolo baka logique te omoni soki yo oza na cravate ozo sala émission ba oloba nana osala émission Diego alati cravate o émission fuza kaka elala o tala banati lokole balataka babilamba ba changer couleur wana abakisi susu cravate ye mutu moko azata musu na 4-5 couleurs abosani cravate te une fois ka soki mutatali nati lokole na cravate émission elala abimi na ye mais soko lati swag oyene tingabwe ngaso bina sa na single na osa na single très bien pour ça animation ngana mabele so moni mapede ya ngomba voilà nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission tout cette émission moni nyokolo bana lekina mwana yo lekechu parce que chaîne na biso Congo Liziba et aussi 1000 abonnés Congo Liziba d'abord il faut efulana nos pères pour ngana za père ya Kevin ya Lekechu Kevin Panda boye baka komonete mbimba fubo sisaka bongo donc na ye na chaîne na ye pona lobake Congo Liziba wana na osala bina sadaka très bien micro na micro te na fukami ba internaute na sengi na bino oyo balingaka nga na bandumba nyoso na bima na bango
na bano na bota bota na ba koko bo soutenir chaîne ya Congo Liziba et puis ko soutenir kaka ya Pambate bo s'abonner massivement au tali vidéo au aimer au s'abonner bo tikala vraiment fidèle ba vidéo bana okoyela bino Kevin le Ketchup Panda c'est mon fils à moi ndenge bolingila kangai yango na sengi devant master nangai Diego oyo na leki na beauté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs, fidèles internautes. Comprenez que ça ambiance au wapi, il y a la vérité. Si vous avez l'émission, vous comprenez que ça la toujours bongo. Tout le monde merci. Na Sadak au PCBiso, n'habitez des 3 personnes bataillon pour notre cette émission en beauté. Na pesi Willy Mouchendi Basalam, Taboufa top modèle. Ex nangai Grace Mbizi, Denzu Nzubi le fumu ya forme na kati ya Lausanne, Fabrice Mola, Pablo Kini, Florence Bandu Panzu, Emma Zalou, Marie-Laure Mwaka, Mabele électrique, Mère Palais, Nabo Sanate, Cheval Blanc, Cheval sans tache et Deo Grace Muzungu, Nayo Moko Diego, Namasanabiso, Jordan Dao, Topesi Basalam. Voilà, merci Nayo Zoro Mabia Landé au PCB tanto ça dans l'émission parce qu'il y a d'ici là déjà aux autres pépas Nayo. Merci Nabino Sovafan ya Congo Liziba TV bolinga émission Nabino ba vérité. Merci vraiment infiniment et bon séjour na papa Paul Fikipo, motema ya maman Nathalie Fikipo. Pourquoi pas na passer un grand merci na Oscar Maritou 200 2, 3, 4, ya Willy Moucheni, code mondial, azaba code tout, à chaque on approche ya Willy Moucheni. Merci Naïm. Willy Moucheni pe na pesi ba salam na kobo sanate wana koda mboka papa social Willy Moucheni na pesi ba grand et certain. Kaka ben si de Congo Liziba na bureau na. Voilà, na landa ki ango. Voilà, tout comme la suite cette émission c'est une émission, c'est un grand merci na Jonathan Dario, cameraman ça, tokotani prochainement. Ciao. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.